Salut RD Congo Info.fr balobi site pardon site Morambo Sala et Romo Bangi Sanabatu. Alors c'est toujours bien moi Gradi Mouya votre humble serviteur na Katia Bakini Babi Kini Migolo Simba Miga na ba réalité. Alors na ebsaki bino na yé déjà parce que na zogi moi temps na pe maki na zogi moi temps ba boulot les kage belé mais cette fois-ci na zongi na la bino ba réalité kaka ndenge zalaka. Alors lelo ba bengi nga na quartier moko ka na Katia commune Ngalima balobi commune Ngalima ezali commune o benga ngo commune présidentielle. Et makambo biso tozokuta na Ngalima bana poto vraiment ezolekela ngai ezokamwisa ngai awa toza en pleine ville na Ngalima boyebi Ngalima bien na Mbinzo zone. Alors eza na quartier moko na C na Lubwa ko benga ngo Kiba ba bengi Gradi Mouya mbangu na lo mbangu vraiment que non mutu moko akufi ça fait 3 jours à poli déjà na Katandako. Alors ndena mesana wala sabino ba image na loba kino na kitana la sabana poto comment tozo vivre na kin et botala non ndako o mutu abanda ko fanda aumeli lupangu ya yemoko. Est-ce que mutu oyo to yebiti azalaki na famille ou azalaki na famille te na koyoka bato quartier balobi kino aza même na bana na poto bongo bino bana oboza na poto botika papa na bino na modelo botana ndako ondenge ezali botiki vraiment papa na bino na modelo et lelo papa na bino akei siko bokolela to bokolobani. Alors to pesi merci na Croix Rouge basali musala kitoko ndenge ba luki kolongola parce que bato quartier ba koma ki indisposé. Alors Croix Rouge et yaki ko sala musala na bango bazui ba longoli corps. Alors tozo ata bato quartier bapesa témoignage ya papa ndenga bande ko vivre na quartier mbote mama mbote papa na ngai mama ofandi na quartier o bon ngana ndo sala na bureau ya CAC ancien combattant attaque agent nazali pe membre ya Croix Rouge attaque membre ya Croix Rouge. Alors merci beaucoup maman ndengo lobi na bisoza membre ya Croix Rouge vraiment musala bosali et kotinga na motema natali vraiment corps onde zo bimsa solo. Alors bon dimi ko sala musala o maman na ngai tango bomoni corps boye et tant que ndenge bosali ba constat ba ni bo raisonner ka kufina bon mutu avandaka na bato mutu avandaka ye mokote soki ki azalaki na mutu alingaka yeba ke papa na nga zobela papa na nga zoka pasi boye abengi bato a quartier soki papa akufa comme azalaki ko vivre ye moko azalaki kolinga bato te bo siko ndenge nini ba voisin balinga ba yeba ke mutu akufa ba yeba ni ndenge nini bana mike bazobeta bale l'air bale ke koya kuna nde bayoka balandi bayoki solo bamoni nzinzi nde bayeko benga bato pe babengi biso na bureau à quartier balerte biso pe na ancien combattant na sécuriste yango wana tosombaki ya biloko toye to évacue yango mama gourmet pe ayaki to évacue yango tozokende nango cimetière mbala moko. Mama nangina tuna motuna moko na musala obino bosalaka mutema na bino ezaka ndenge nini po bosala motema makambo boye bon musala na biso ya kisekuriste foza motema monene oza motema kolinga bato pe ozala mutu oyo oza pena na motema penza ya kosimba puisque eloko comme na niveau wana so oza na motema to kosimba ngo te donc fozala kana motema ya bonzambe ya kosimba nzoto ya mutu ebebi. Ok merci beaucoup maman. Ingénieur Kelly qui a la zola na sima caméra au balancer les biso moi ba image totale ndenge nini ba Croix Rouge basali musala kitoko na kati ya quartier o na pesi merci na Glody Kumanzamba Norvège balobi Norvège et simba mi na maboko na yo mame milinzemba motema tous pepele ya mbetolo balobi Londres simba mi na maboko na yo na bo sanité kabaka bangu chiku na les champions balobi yo to éviter na loba isusu nini Roger Ngeleka lettre O chiffre 0 mokonza Texas ngai na bino to kutani to tala oyo ingénieur Kelly qui a la zola oyo ingénieur Kelly qui a la zola azo balancer les biso balobi na zona muninga na ngai whisky wa chia ok masala ngai direct TV ye ACP li ko zala na Gradi Mouya lelo na katsa mabele oyo to ekozula bino information ngana bino to kutani na mbala sima kande na misana ola sabino ba réalité on y va na lembi ke ndo ba solo to lembi alali monsieur
Mais quand même, maman, c'est cercueil. Maman, mais quand même, c'est cercueil, ils ont VIP, maman. Mouya. Aux oreilles, il est mort. Voilà. Tu n'es pas l'autre. Prêt pour porter, porter. Prêt pour porter, porter. Ah, balukelo kuna ukima.
Mbote ndeko. Mbote papa. Tokiti awa na commune Ngaliema précisément na quartier Kiba. Okuti papa oyo azongsi molimo na ye mais na kati ndaku balobi azalaki ye moko. Alors témoignage nini oyo za nango pona ndeko na biso atiki biso na mokola lelo. Bon témoignage na ngai ezali boyo aza pena ndeko na ngai tozaki na ye ofana na sika moko mais afana kana ndako na ye moko. Mais ndenge afana na ndako na ye moko tozaki ne vendredi tolekani mais ayaki kotikila ndeko na moko mbongo $300 na kati ya mushashino ndenge aza wana ya kokufa. Mais siko le lobby to sutukaka ba exception te papa Bokoto akufi. Yango na pisi biso passe pena na motema. Mais sinon te to fana ngane bien azaka bien azande na mwasi te mais babi azana bana na ye to yi place bana bazate ndeko na mobala za soda za kuto. Bon na ibite suka za wana yango na ndi to témoigner kaka. Donc soki to comprendre bien ndengo ebisi biso na kati ndenge ndeko na biso ba na cercueil bongo azana $300. Alors balongoli yango ceux qui balongoli mushashino te c'est que azana $300 na bon donc azana $300 na kata mushashino. Donc akufi na mbongo ne akina. Donc akufi na mbongo ne akina ngo. Alors conseil nini kopesa na bandeko nyonso bazalaka bango moko na ndako alingi fana na mutu. Mais conseil o na kopesa na batu nyonso tout malgré na mokilo ne tozana ngo ata so obala mwasi te mais botata mwana na mopanzi po mususu pe mwana na kosunga. Po ko bala ana nchasa ikomi pasi. Atoboti mwana no moko boye tabusu ba pasi bani tse kosunga. Mais tala ba voisin ba fandia 5 jours en gros muta opola ba voisin bazali wana c'est la passe makasi. OK, merci beaucoup ndeko. Merci. Les tontons, les tontines,
biso nyonso toyebi ke tozala mposa tozala banews bainformation ya mboka, que ce soit RD Congo Kinshasa, que ce soit Congo Brazzaville to ezala Angola na Luanda, tolinga toyeba makambo nini ezosalema na mboka. Mayele wana epesami kompani se moko Sepela TV. Sepela TV memela bino ba image live ya mboka Congo Kinshasa, Congo Brazzaville pe Angola na Luanda. Baza wana pona kosepesa bino. Babito kusuka wana te ka live ya mboka te. Mais to bakisi pe makambo ezosala na mokili mobimba. Oza bana mboka. Donc la diaspora congolaise, la diaspora angolaise, la diaspora ya Brazzaville. Dans Sepela TV, beaucoup CPI-sama. Dans Sepela TV, beaucoup de réponses. Maintenant que vous voyez bien le Sepela TV, ne tardez pas trop longtemps. Vous contactez Biso Lelo, comme ça vous posez à la décodeur le plus tôt que possible. Promotion la Biso et vous continuez. Tellement de Sepela qui n'ont mis 115 livres pour les décodeurs, plus 6 mois il y a offert. Maman, c'est sa papa, papa, c'est sa maman, bana, aussi c'est ma boti. Bosomba box na bino ya Sepela TV lelo na 115 livres na 6 mois gratuits abonnement. Du nouveau dans Sepela TV, il y a Télé Congo, il y a Congo Brazzaville et aussi Zimbo TV, il y a Angola. Donc il y a Bélé.